losako na ngai ya liboso na ba ex-phase nyonso esika bozali na monde tikalaki koyokisa mokonzi na bino général Mobutu epuis akomaki maréchal Mobutu soni ata mokolo moko te. Merci beaucoup na oyo tozosala lelo eyali mpona kotombola lokumu ya mbongo ya ekolo ebimaki mpona koforme bino epuis mpona kotombola lokumu ya maréchal Mobutu. Peuple congolais, naza kopesa message na bato nyonso oyo namoni na bacommentaire baza koloba ba ex-phase bakoli nalingi naloba na bino boye. Mobutu abandaki kolatisa pete ya pamba te. Na période ya Mobutu pozwa pete ya adjudant ou adjudant chef ou premier sergent-major ou sergent-major ezalaki bapete ya kosakana nango te. Sous-lieutenant, lieutenant ezalaki bapete ya kosakana nango te. Soki bomoni lelo bamapinga ya phase balingaka komata bakutwa bagrade pamba te o bambuta tike bango balieutenant ti lelo baogarde kapete wana po bayebi valeur nango. Elingi naloba na bino boye na mosala ya soda Mobutu azalaki para commando. Bomonaki ndenge akende kolibere ville ya Kolwezi na Katanga esa akendaki ekomaki république, me Mobutu azongisaki yango na kati ya Zaïre. Na aéroport avant décoller, général Bumba Mweso apekisaki ye komata te moko mokonzi tanso akobatre avion abi mpona mabele ya ekolo oyo na ndimi babatre avion makila na ngai etanga. Apumbusaki avion akei omonaki makambo esalemaki. Mobutu abandaki koforme basoda na age ya 18 ans, 19 ans, 20 ans. Chaque après 5 ans à conformer. On a commis na 25 ans. Parce que on a disposition soit dans 7 ans, ba unité d'intervention na paracommando na Kibomango, na Kankokolo et partout dans la République. Na Kitona, azo panza bango bisika nyonso. Bazui ba nouveau recrue d'âge à 18 à 20 ans. Mingi bazalaki na kati ya division spéciale présidentielle DSP, SARMA, garde civile. La majorité, 80% dans Mobutu accueilli à Tikani Bango na âge de 22 ans, 25 ans. Même M. Tochi de 27 ans depuis que maréchal accueilli le sac au moins ya kombo lokumu mingi na kati na bango bazana ba 47 ans, lelo 45 ans, 50 ans, 52 ans. Joseph Kabila tanga azui pouvoir. Avant même azua pouvoir, batini na mbandaka na musée. Nani encadra qui est pour l'accès mosala ya soda nani? C'est le général Iwanga, ex-phase. Tanga comme président de la République, azalaki entouré de ba ex-phase. Ba général Etumba, ba général Iwanga, ba général Amuri, ba général Bisengimana, ba général bazaki belé ou bazalaki entouré na ye. Kaka ba ex-phase. Parce que ba yebi valeur na bango. Kobanga ya ba Rwandais, ba banga ka ba toujours banga ka ba ex-phase. Président nyonso alikaka na Congo a négligé ba ex-phase parce que ba yebi valeur na bango. Et les loyo ba ex-phase ba sangani. Na lingomba tosali il faut la ex-phase parce que toponi ex-phase ka pona nini. Parce que Mouzé Tanmayaki,
armée na ezali infiltré na ba Ougandais, na ba Rwandais, na ba Burundais. Joseph Tanga azui a maintenir bango, a renforcer les sous bango. Président Félix Tanga azui a tiki bango. Car lui na mouvement na biso, il faut zala ex-phase. Ozala Muluba, ozala Mongala, ozala Mukongo, ozala Muswahili. Mais ozala ex-phase. Yangwana ba sangani, basengi na ba ex-phase baza na poto. Tango bokoyoka mbele ebelemi bino nyonso tu bokita boya korejoindre bandeko na bino boyokisa kombo ya Mobutu soni te, boyokisa kombo ya Zaïre soni te, et puis boyokisa ba centre de formation oyo bozwi ba formation minene lokola na ba seta Kibomango, Kotakoli, Pamboa, Kitona, Kananga, na mikili ya poto comme Égypte, Israël, France, Belgique, États-Unis. Boyokisa ba formation na bino sonité et puis misolo ya l'État boyokisa bo sonité. Nous avons reconnaître, nous avons un vrai commando. Ex-phase nyonso azali soda ya solo. Ex-phase nyonso azali soda ya solo. Bon lakisa siko na ba Rwandais qui otoyei pato récupérer ba belé na biso. Daza na confiance na bino. Mikolo oyo na kanisi peuple akozonga na kimia, sécurité ya territoire. Et kozonga na kimia et puis tokoyamba nzoto ya Kondo Marshal Mobutu na honneur nyo ezali kosala na biso. Ngai nazali représentant ya droit de l'homme na kati ya Angola, RDC na Afrique australe. Donc nazo fait part na comité international pour le respect et l'application de la charte africaine des droits de l'homme et du peuple Irak. Yango wana nazali représentant na kati ya bamboka wana. Ndio moita on a lobaki na mission parce que nazaki na bilolo na cadre ya ba mission ya droit de l'homme. Il faut que tout ça défenseur ya droit de l'homme. Lobi nazalaki na Binduki, na Namibie, na Zongi, na pokwa na zozo avion, na zokena na Zimbabwe. La nuit Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Président Félix Tshisekedi. Changement il y a pouvoir il y a RDC et commune déjà permis. Sama Lukonde na Vital Kamere baza ko préparer un moko financier. Vous allez coup d'état militaire. Monsieur le Président Bakoluka va affaiblir sur le plan de santé. Parce que la place que nous avons traitement, ils allaient dans le monde à Baji. Basama Lukonde, n'a pas Vital Kamere, Basama descendant, il y a Baji, Monsieur le Président. Makambo na lobaki ya ba ex-phase. Na moni mingi batie na ba commentaire ki ba ex-phase ba sa lendi. Mais na Brazzaville, ils ont 3 bataillons militaires ya ex-phase. Bon ba okamba wana ba commandant na bango lokola commandant Dengazé, commandant Séraphin, baza ba leki na ngana mbula. Baza bateau Monsieur le Président bazi formation na Kotakoli, Pamboa, Seta, Kibomango, Kitona, Kananga, Israël, Égypte, Angleterre, États-Unis, France, Belgique, Bazongi na Mboka. Comment vous savez les colos? Monsieur le Président, Mekana nous provoqué parade militaire. Il y a des ex-phase au bazar na kati ya Kinshasa.
parce que Rwandais bazosa balingi koyoka comme na ex-phase. Même bato ya sécurité, monsieur le président. Tout ça n'a pas expert, il y a sécurité, on va vous banque sur bango, keba na bango, mais Kabila Saki na bango, Kabila Saki na Tundu, Kabila Saki na Edouard Mokolo à Pombo. Monsieur le président, même côté il y a protocole, non, monsieur le président, essayez à vous changer en gros. Tout ça n'a pas monsieur Ato, tout ça n'a pas monsieur Epuili, pas Kachokbuya. Bato bazo ba formation pour bazo formation à protocole, monsieur le président. Danger zali, monsieur le président. Danger zali na mboka. Ba sénateur, ba député, baza corrompi, monsieur le président. Ba sénateur na ba député bazali corrompi. À tout moment ba ko renverser mboka wana, monsieur le président. Pourquoi bazo banga ex-phase? Toza wana ba général Moussala. Ba général Baramoto, ba général Bolos, ba expert benga bango lubana ngo bengi na ngai ba ex-phase kako bazano na kati ya Kinshasa na ngo bazana na kati ya la police na kati ya FARDC mais na kati ya Kinshasa osa la parade militaire ota la ba condition physique na bango, monsieur le président. Baza kokosa yo, monsieur le président. Mabe comme la porte na yo, monsieur le président. Na groupe aux autres travailler na bango, personne n'a pour défendre yo, monsieur le président. Personne, monsieur le président, a pour défendre yo. Sama Lukonde aza kosa la transition. A kosa la transition. Ba réussir le coup na bango, ya ko placer Sama Lukonde na tête ya Sénat. Vitale Kamere na tête ya ensemble pour projet na yo mboko te koleka, monsieur le président. Vous êtes en danger, monsieur le président. Vous êtes en danger. Ba exifa za ndeko na yo. Papa Tshisekedi la sali na bango ba kengela ye. Lelo ba exifa za comme ennemi, mais ce sont des Congolais. Baza na Brazzaville wana, baza na ba 45 ans, 50 ans. Baza wana. Ba komi ba kolo wa, monsieur le président. Vérifier l'état-major, ceux qui n'a conçu pour convoquer parade militaire. Baso bimisa bango na ville à Kinshasa, pour batika kaka militaire oyo Kabila format bango. Bango de moto batika na défense ya ville à Kinshasa. Basa fait déjà plan, monsieur le président. Attention, monsieur le président, Mabé comme le babi au Koko de Kave 2024, monsieur le président. Bino ba sénateur, ceux qui a solo bozaba congolais. Pour décider Sama Lukonde et puis ba député wana. Pour décider Vitale Kamere, bozo zelani. Bayende koye para biso kosunga biso arma baninga Mona arma baninga oya bino ya kolunga kaka donc Congo est un pays organisé arma baninga mona logistique ya baninga Comment logistique ya baninga, logistique ya baninga, renfort ya baninga, service à brigade. Je pense na posa armée, nde armée modèle autre zolinga Congo comme pe boye. Tozolinga nde armée na biso comme pe boye logistique njambe. Museveni en tout cas Mungu akubariki baba. Tikala libera na pouvoir na yo baba. En tout cas Museveni tikala santa tutende kuna na Uganda. Nde logistique ya baninga yango yo. Logistique ya baninga yango yo. Relève salemi renfort ye. Armée yango yo. Kolobela bino lelo pourquoi Corneille Nangaa doit proclamer l'état du Congo. Premièrement, parce que l'AFC, nous avons toutes les attributions souveraines de l'État, le territoire dans lequel nous sommes. Le Nangaa en a l'impérium.
Il nomme les administrateurs du territoire, les maires des villes, les chefs de secteur, les chefs de localité. Il nomme même les chefs coutumiers. Il faut se souvenir, il y a quelques semaines passées à Boucha. Mais pourquoi vraiment il doit déclarer l'état libéré du Congo? En déclarant la naissance de l'état libre du Congo, il va prêter serment comme garant de la Constitution, garant des bons fonctionnements de l'institution, garant de la souveraineté nationale, garant de l'intégrité territoriale, garant de la sécurité des Congolais, garant de la Constitution de 2006, la Constitution que Tshilombo veut changer. Qu'est-ce qui va changer? C'est le narratif. Nous serons désormais la République. Et comme la République, nous devons aller conquérir les territoires perdus. Comme République, nous devons aller retrouver l'intégrité territoriale. Comme République, nous allons aller retrouver la souveraineté nationale. Comme République, nous allons aller chercher à garantir la sécurité de tous les Congolais. Et Tshilombo et sa nouvelle constitution deviendront des renégats. Voilà ce qui va changer. Congolais et Congolais, en allant chercher la victoire et conquérir des territoires que nous avons perdus, nous pourrons compter sur une armée solide. Comme on dit chez nous, 1000 combats égale 1000 victoires. Nous sommes conscients de la force que nous avons. Vive l'AFC, vive la République démocratique du Congo libérée, vive l'armée révolutionnaire.